Kwa lelo na ndimisa mete boza ba yike po kolanda biso bipa biso RTNC ezeko komela bino na bolembu boso kati ya ndako sango ya biso eza kotali sete na sima kozo malaksi mabango sika bakosa mosama bango malam ezali banani ezali ba yekoli na kati ya mampinga ba ye basisi malaksi mabango pene na suletina tukuitano na itano bakisa pe boko ba ya 35e promotion ordinaire pe kama isato tuku sambo na motoba ya 18e session bango baso basisa ki malaksi mawe pa mon ministre mokonzi on atali mampinga Jean-Pierre Bemba Gombo motakamba ki molulu mona oboso bwa mokambi wa yambo ya mapinga basoda to pe chef d'état-major général Chiwewe Christian bazalaki wana pona kotali sete ya solo mapinga ma FRDC basisi malaksi mabango bakomisika moto pona bosali mosala mabango pe kopesa bango penza mabongisi maso na lolenge elongo bani bango bazu malaksi matali mampinga masoda bazu malaksi ya matali bongo bobateli matali mampinga bongo po mosala mabango kati ya ekolo Congo démocratique mokambi ya bango Christian Chiwewe azwaki maloba pona kotali sete za mokano mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona za mokambi ya mapinga FARDC pona botomboli mapinga kati ekolo abiso makamba pesa maki na babaso bazui mapolomi ya bango na kosisa mosala ya basu lieutenant na sima ya malakisi makele matalo masana moto makasi pona botomboli yango kasi sika sango ki likitamba ibale lolenge lisuka ki na nzela ya ministre atema matali mabanga atalo Antoinette Samba Kalambai pona kotali sa yoko kopanye sa kamisa mitai makia matao kuno kati ya mamboka lolenge kani ba yokana kapo na tina bozongi sibutu na isa tulikolo ya mokama na baimboka na nzela botomboli misala miandenge na ndeko kati mamboka mabango nzoka likitali eli sangse banganga maile baike pe basungi ba bazongi bisika kati yango pona kosala misala miango na suka masengeli maike mabimbaki na kati ya masoloma tina mana mazali pona tina botomboli misala mitai makia matao lolenge me ministre atali sakete maso maleki malam penza ezaki likitamba ibale ya maso masuka kina lolenge ya wala pona postali tombwama ya tai bongo mambi matai makele matalo kati ya mamboka epai wapi boko bato pe kopani ezali kosala yango esengeli babotama bamboka ena bayeba pe kozwa mabongisi malongo bani ezala na nzela ya botongi bitelo mapitalo bisika bya ndenge na ndenge po anite pona kosunga bana bazwa mikuna ministre abatalisaki pe apesi matondi iyo na babaso basangana pona tina bosisi mo likitala bango patase ezali pena litomba linene ya mokambia ya mboka te ko Congo démocratique pona tina botombo mema tali makele matalo bana ko Congo démocratique tozongawa pona kokende sika na université de Kinshasa tope iniki ne pas molulu monene mosala ki na bolenge mibu tuku sambo mi université à Kinshasa mi ko kokisa kala mingite bongo université tozui iniki université catholique Lovanium pe boko bitelo bine bisangana kina banganga maele pe balaksi nene wana ministre atali classe ya kope université moindo zanga zuma lo bapona bufungolo bokuta ni bona e pa wapeza na molaksi monene ndaiwela zaki wana bapaya ntoma ekolo ya Belgique bapaya ndenge na ndenge bazalaki bongo Miguel Kachal Katembi ye wana mokambia RSP abenga maki pe kwa moko kati ya conférence e na pona kotalisa mingi likambota bolukiluki botombo mi pe makamatali entrepreneuriat osima ya malakisi maye solo maboko mabeta maki pona kotalisa lolenge kanya atalisa kina ngali nene lina pena likantini njenga ya mokambi ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona alingete baiko bakela sali ko pe université baza tawo solo makokia bokeli misala mi ndenge na ndenge mapolomi mapesa meli ba grande distinction kasi Miguel Kachal Katembi yewan azupe le mbanoye ya lokumu alati palata pe lokumu ya diplôme ya ye lokola ntoma na iniki tope ambassadeur teliniki mambi matali mabele mazana litomba linene pa wapi mokambi yamba ya Kimbangi sauti kozwa mikanda bopesi hectare itano kuna na cité Léopard pona kotonga peze yamba enene ya pakimbangiste masolo mamosala na mokambi misala mi abotoko kati ya mboka mai ndombe bak moboti mbuma yango epai wapi honorable Pachopanda mwana ko Congo démocratique ayambe maki epai na mokambi yamba ya bakimbangiste papa Simo Kimbangu Kiangani litomba ya masolo mabango honorable Pachopanda kende kopesa minkanda miamabele na etandwa hectare itano ye kotonga makuna na cité Léopard pene na ebale ya Congo to kundira bino telisoli antina ye kati ya honorable Pachopanda pe papa Simo Kimbangu ye kotalisa esengwe kasi na bana baso ba eyamba kimbangiste mbete cité Léopard ezali pe pa yo bapesaki
mapango na basani ya Léopard République démocratique du Congo kouta bango kata mabele ma Côte d'Ivoire esengo kasi epai na mokambi wa yambo ya eyamba kimbangisi papa kimba mokiangani ona atalisi litomba linene pe lipamboli lia simo kimbango epai na honorable Pacho Panda na likaboli njenga lia uti kopesa osengele lipamboli etalisi ete iyo likaboli na lindima epai na mokambi ya eyamba kimbangisi bongo ongambo ya honorable Pacho Panda tali ndakisa ya mone kolo Congo démocratique elenge moko ona uti kopesa likaboli njenga pona bandeko baye ya solo bilenge bazomi okata lisanga to bengi FJSP Fachi 20 bango bana bakende kisika koyambema epai na mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Tamboleta pona kotalisa sengo ya bango epai na yelo lengekani ya misala ya ndenge na ndenge miaze kosa pona kotombola ezamsaba bosembo kati ekolo Congo démocratique maloba elongo na mokambi wa bango Timothée Lenoir pona kotalisa te bilenge bana bazaki na sengo kasi na boyamba pesi matondi iyo na mokambi ya cour constitutionnelle kotalisa te ya solo mosala mola mosako kende penza oboso pe bango bazali bilenge batambola kasene moniseli ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etali ntombwama ekolo ya biso Congo ekende oboso na basali pe bakambi okati ya DGDA mwana mboka Timothée Lenoir elongo na lipingali aye talisaki lolenge kani mpe na mibu zomi na mitano misali na ndenge na ndenge bazali kosa kati kopani ena pona tina botomboli misala kati na basali pe bakambi bazomi okati ya kopani ena mokambi ya cour constitutionnelle azalaki te kotalisa bango te iyo masengema bango mayokani kasi bile akolandela po ete biano ya solo bipesamela bakomaki pe kuna na lobala ya IGF pona kota lolenge kani misala miso mizali kotambola pe kotombela misala milamo mama tali bongo bilanga ezana litomba linene pona kotala lolenge kani ko Congo démocratique soit kesika kuna ne ko Turquie na bo memi penza makanisi onzela Pascal Mongo Aimé na mama tali bilanga na ultimo bembo na province ya Konya na Turquie place basalaki salon agricole exposition ya ba engins agricoles tout le monde qui de partout dans le monde qui na forum wana et RDC qui est représenté aussi avec ma membre FEC kuna tozu ma matière belé et te convaincre ma partenaire turc pour que ba ya pe ko installer ba usine de bango ya production de tracteurs ya ba montage de tracteurs à niveau RDC le bagage agricole nyonso tout le monde qui et aussi de PC importance mine ma belé parce que ça ma belé à travers minerai et même sur ma belé di babé na mboka bitumba e nyonso donc tout ça la promotion ma belé pour tout cultiver ma belé toute sa valeur de ma belé d'Abisso et biso to bateau to Budapouk effectivement dans le Kilogoya à deux provinces moi dans la province pilote par rapport à un projet agricole au Sala et aussi dans sans maman na sengi na mokozamboka so ekoki alors que maman malamu ya bwanya mayele pour être premier ministre dans le prochain gouvernement so ekoki et aussi ma maman que 30% de mango c'est pas un cadeau il faut abonder vraiment pour que quand tu as besoin de vignon sur politique vie économique vie sociale vie culturelle pour que prévaloir le bango akomaki na mikakatano mike kuna na territoire to pe na secteur ya Lobo ezali bongo inspecteur provincial principal pour nakota lolike kani mami mazali kosala matoke kuna territoire ya Feshi na secteur ya Lobo lolinga na taisa kibino nzoka bokombo aye soki ezaki mikakatano pa mate nzila elamo ezali te kasi ezali nde etinga ya mosala moye kuna mwana mboka François Mukendi Bukasa akutanaki na bakambi baike bazali kotalisa mami mata kelasa likope na ekobete kelasa mope ante na etape ya Lobo ya kabolaki masolo matina pona kotala ekambelela mokati ya mami matali bitelo bya yambo pe ante pona nite ezalo lenge ya kelasi ya ofele lolenge maso mazali kotambola esengeli ayeba yango oboko migoko limpinga limo yambaki na kati ya masolo manene pe na kotalisa lolenge kani maso mazali kotambola na litomba ya bayekoli kasi boko bakambi bazanga pete kokolisa boyeba bango onzela ya mateya ndenge na ndeto tika bela kelasi ya yambo pe antei na Changu ezali bongo lipilote bengi task force bango bakomaki kuna nini bakende komona misu mitala lelo ezalaki délégation ya task force ya province éducationnelle ya EPST kin Changu nde bayaki na sous-division ya Kimbanzeke 4 mpona kosenquérir na ba situation eza koleka epa na biso parce que toza na ba difficulté ya nzela esengelaki bakonzi baya bamona ndenge nzela ezali eza ya kobukana toza na baekolo oyo eza ya kobukana lokola ITC Mokali peda Mokali ebele ya bato bayebi yango na EP na institut Mukento batolekei bana baza kotanga kaka bongo
nde tolengaki bakonzi bayaki sur place mpona bayeba na komona oyo ezoleka bakoka kokende bongo te sans pour autant koleka na sous-division bayeba mpe nde toza kotravaille sur place. Alobeli baenseignant en général parce que akutanaki na bamisusu nde alobeli lokola mama nyonso apesaka bana na ye toli alobi par rapport ya comportement bao mpe bazalaka oyo basalaka yango batika mais epai na biso suivi vraiment eza makasi lokola mokonzi ya mboka aza koprone na 145 territoire nde boye tozobeta kaka sete par rapport à 145 yango mpe ekota na kati mpona bana ya contre ya Kimbanzeke Mokali baasepela. Monganga Antoine Moja aza kotalisa mwa bikakatano mizaka kati na babala ni soko mbele mwana azali koya te ndenge ni esengeli kosala tolanda ye. Azali pe lelo na esengo ya koyamba bino lelo po eza mokolo oyo naponaki mpona kosepelisa bamama na sanza na bango. Oyebi ke kobanda kala na sanza ya misato nasalaka makasi ngai na fondation na ngai mpona pesa bamama lolenge ya koya baya komilakisa nzoto po totala soki bazali na makono na kati na nzoto na bango. Tosalaka yango na sanza nyonso ya misato. Yango lelo tosali lancement ya campagne oyo tomesali kosala ebandi lelo ti na sanza ya mine na mokolo tokosukisa yango na le 17. Bakampagne ya kala tosalaka ezalaka kaka mpona kotala bamaladi lokola bamiome bafibrome bakiste cancer ya mabele me mbala oyo tobakisi likambo oyo eza kotungisa bamama batata mingi na mboka na biso makambo ya kozanga kobota makambo ya infertilité me nazalaki kokutana na bokoso même soko nalingi nasalisa bandeko me bamaladi oyo nakutana nango moye nasalisa bango eza te ezalaki kosenga natinda bango na poto babiloko oyo ezalaki ke bakendaka na poto mpo bakenda koluka solution na problème na bango solution ekomi awa babenga yango makambo ya assistance médicale à la procréation. Mama Jenny Rugamika aza kotalisa ba mama ndenge ndoko kobongolo mwa biloko bilanga pe koma motuya kati na libota. Lo ezalaki nde opesi mbwambo aboyi bamama alobi tokofanda wati na lifobo depuis 8 heures bamama bayaki awa tokokabwana awa na 17 heures tozalaki na coaching d'abord na Congo mpona transport tokende koyokolisa bamama ndenge nini akobanda business na ye ya mokie lokola pe chef de l'état elongo na banque mondiale babi basunga mama po ete ayeba komise en charge na financement oyo bakopesa esengelaki d'abord tokotie bamama ndenge nini akokopresente mosala na ye asalaka deja po bamama oyo ozokopresente ezali bamama oyo asi abanda deja mwa mosala na ye ya mokie ateka asalaka benene na liboso ya porte asalaka nini fufu na ye akalingi tomsoni azokoteka mosusu azokosala bayahu na ye azokende kokomercialize apesi bato azokomemela ye bazokoteka epai ma ya coaching ya transport nde tokotaki formation na biso sur la tomate likitalia bakeli mibeko ya mokomo mitano ki masolo manene masalamaki tolanda yango epai na honorable Matumpa Buka Marcel atalisa biso sangana na plénière ya mibale utato bandaki na mokolo ya le 29 oyo ezalaki plénière d'ouverture lelo tosangani na plénière esengaki na président ya bureau provisoire alimbolela biso boni tokutani na plénière ya lelo kati ya plénière yango touti kokabwama cette fois là na commission pour que tovanda toyeba koétudier dossier et totala boni conformité ezali na élu Songolo Tompakala wana président atie lokola procédure ya travail a insisté que la province Songolo a contrôlé la province Mosusu. On a biso ba etozali ba ponami ya Congo central to kovanda pona ko étudier ba dossier ya bandeko na biso ba toki sika na matali bongo commune ya Barumbu ezali kambolitali salongo elenga mosala makanti masomana mazali ma Christophe Lumami mokambia commune ena Senos ya commune ya Barumbu merci bana Barumbu bango moko merci parce que opération auto sali lelo to initier opération Barumbu propre yango wana omoni ba service Senos
chef du quartier, chef de service, bana barumbu bango moko balobi tokotikala te. Nde tobandi mosala na biso ya lelo na espace bon marché. Parce que bato belé bakanisaka que bon marché ezalaka quartier, non. Bon marché, c'est un espace qui est divisé par 3 quartiers. Il y a quartier Kapinga, Ndolo et Funa 1. Mais ils ont un centre d'activité, centre commercial, il y a Bisso, il y a Barumbu. Comme moi, salité, Zalaki Makas, nous bâti opération à Bisso Oro, au Bandango, na espace bon marché. Moussala Otolobati, Tosali Salelo, ensemble na ba service nyonso ya Bangombo, surtout Bawewa. Na pesi bango merci mille. Ya solo e sukaki malamu lo sambo ya mikolo misato kuna na eyamba CFMC toyebi na commune ya Limete epai wapi bandimi ba eyamba eye obokambemi bwa mosala nzambe mama Sinai Exaucé da Silva Olangi atalakisaki mingi pona tina kobondela kimia kati ekola biso Congo démocratique mingi omoniele mwa ekolo pe lisusu likambo litali bongo ntombwama ya bamama azante kopesa ndimbola pe ndakisa ya mama Deborah talisaki ete mama azala moto ya losambo mama ntango nyonso amipesa na nzela losambo ezali bakuli ya sanza eye ya bamama bongo mosala nzambe Sinai Exaucé da Silva Olangi azali te kotesa litomba lele ya bokutani bona lolenge na talisaki ete ezali na ntina makambo bale ya mbokimia pe ya ibale ezalaki bokokisa mbwa mibu tuku misato na misato ya lingombali ya CFMC esengeli bongo maso kolenge na mapenza na nzela ya losambo pe na nzela ya misa ya ndenge na ndenge bongo po ya bango maso malikaki malamu penza kouta bipai na bipai bango banso bazalaki wana bazanga te otanga buku ya juge pona kotalisa makambo manene mainkolo nzambe asalaki pona bokangoli bana ya Israel soko tokomi wana sangwa pokwa esuki nani kopesa nzela epa ya Victorine Kenge apesa mino sango meisika na kota ya Kikongo.